Africa. Oh, tuko juu Africa. Oh, tuko juu yamba. Tupendane, tusibaguane. Unaua ndugu yako. Sali na bandeko nyonso ya Vitesse TV, na elengi na biso TV, na Nzonzing Makambo TV, babinga ndi makambo taka mutumo na 4 chaînes YouTube. Ya faute na ngate moi muki na bangengi na ye na ke ko remercier moi na mobali wa zansi makambo patron ya elengi na biso TV na bosante encore boss ngala Africa Telema TV nga na partout na standard na ke ko remercier ba yanga ba soutenir ke émission baza bana jury kobeto ça va na remercier ba yanga en tout cas ba yanga bo excuser nga vraiment na comportement on affiché qui lobby na matanga ya mama ya Didier Lacoste la lou a gafa qui tellement gafa que c'est nga qui na pas sa matanga pe fait ka to beba na pe singa bongo alobaki a finga na groupe ya WhatsApp azo rendre compte que na groupe ya WhatsApp ba yanga bazali bo excuser nga vraiment na décevoir bino te po bino bo pesanga chance na seni ba excuse nanga iko se répéter du sous deux na remercier na maman Madongo ma moi ça batu ya FIO Tingo ma maman merci pour na ba conseil maman oza yanga na yo kaka surtout yo na ke remercier prêt-à-color moi ça mundele na kata Panama moi ça côté biso mindele na famille Freddy Kasongo docteur John Maonzo ya yo yango wana na bosanité Frank Larios na kati ya King mobali ya bata mama Laetitia couple mon na Canada ya bien lelo kaka na émission na biso bazaban avec Darling Love la patrona to yambeli bino pe mutumo boye pe a sepeli sarabino yebudu déjà ça te kama na obandaka atere na louange o azaki epa ya papa ogi lelo sko akomi penako yepe penako mi pena président na ndenge na nenga pe pena na ndima na ko mananga la patona na ndenge na ko sale pa mutu eza passer za buzoba mutu mo ba finga wa manke entre temps musu tu yo mo leki na bulo lelo to ko panza teke elongo na louange a expliquer biso nanu nini c'est pas ça qui Jerry Kobetox to telemi pe to kotisa président a expliquer balandi nyonso ya Vitesse TV pe balandi nyonso ya elengi na biso TV pe na Africa Telema na Nzonzing TV Nzonzing TV na moni Frank Larios wana Yves Beauté d'argent pe wana na kati babi na Nzonzing TV dans mystique toko ta maman ko président Louange aya ba bébé chéri ba bébé ya cardinal bébé chéri bébé ya cardinal Ouais, bonjour Ritz. Madame Rabie, que ce président Louange, pour savoir que Louange matin le cardinal. Ok, merci beaucoup. Contre-maître en abandon. Un mot par rapport à Yabafan, Bazolanda, on a vu TV, Penelenda, Bissoting, Pen Nzonzing TV. Un mot, Nabafan, merci d'abord Ritz pour la parole. Et... Darling Love. Pardon, je m'excuse plutôt. C'est qui encore? Darling Love. Darling Love. Ouais. Darling Love. Namuno linga bolingo mingi. Oui, moi c'est à bolingo. Ah, c'est bien. Na pesi da bino nyoso bambote bato bolanda ngai. Ngai Louange matin le nouveau leader, le nouveau né na ma solo. Ya ba leader nyoso ya théâtre ngai contre-maître na bango tout. Ya ba nani? Ya bango nyoso. Mambo oh, ndetini. Yo makambo toke na première question. Kasi Paul bibebe ngande makambo na minute yo. Ngai inde makambo Louange matembo nde makambo. Si côté na musique ezali tse watana be côté na théâtre ezali. Na théâtre c'est Louange matembo ngande makambo. Ba bébé chéri. Ma bébé chérie, ma bébé cardinal, ma bébé chérie.
Première question, Nana, pourquoi Bokawani n'a pas peu groupe wana nouvelle génération zalaka ya papa ogito zalaka ya binomi parler po bon wala to kota on expliquer nous na balandi nyonso bazolanda biso. Merci. Ngai d'abord kolongo na kata groupe wana omoni ndi to abeto abatu ba makambo leke belé trop vous comprendre ngana mukolo na responsable vous comprendre na ki jamais continuer à vendre la place moi ba traiter bien le roi moi ba biloko moi non vous comprendre ngana louange maté tellement que na miyebi o nazali na ki jamais continuer mutu moi manipuler nga peu simbati vous comprendre biso to yana kopo no samusala et to yate mais to sala groupe wana pour que to sala boulot vous comprendre na bien to sala groupe wana pour que to sala musala to sala groupe wana te pour que non mutu moko boy akomela biso so pe que non ko frère bana batu nyonso ya babasi so to ndé président Mamolo banwe bantu appelle bosso caméra et liko oh boto na so bana so na te mutali bosso na nga gérer comme tox na ebitu na ebitu na ebitu très bien que non oh et koleka batu bon mona partout dans le monde. C'est-à-dire que non, na bien que non, na zana posé ta ko travailler na kata groupe moro boye, o que non ba comme ça bana batulora ba esclave na bango ya mbetu. C'est pas ça. Dans le lobby kamuya ba comme ça bana ya batu ba esclave na bango na mbetu. Ninge pena tunu question mo ba bipe et loko o ekaboli yo na papa odi ezaki bo wela ki ne mwasi na kata groupe. Bébé le monde a vu ça. Mon a simana. On va tous au monde. Bateau bango tu ba uti mupanzi tu ba mupanzi wana. Uzo comprendre. Tala bateau tous au monde ba tu ba uti mupanzi wana kuna. Na ebite que soki un chef na biso répétition ko jabela. Auti chef na répétition auti chef. Na David soit contredire nga chef na répétition yona. Mutako contredire nga zati. Donc kuna bango tous au monde tu na bango kuna sans compter ba onyo surtout ba yeko ya pour que tout travailler na bango ensemble na tse. Comment te ko sema be yo le mwana groupe mutu mutu ye moko créer papa odi a créer groupe na ye yo le mozo memi batu na yo biteke lokwa no sali pesa bien. Tika biloko zolo ba boyko, tika ba biloko yo, wa matsanga tenir pourquoi? Hein? Bon na kosi na lobi groupe mutu te la nouvelle génération et ça groupe oyo et salema entre nga louange maté monaye soit disant autant kombo wana. Si papa di petit na bebiso ba groupe za ye moko fondateur ya groupe on bino ko bande ko kabaine lokola nde ba mutu nyonso a travailler ça na mais ko éclaircir très bien au groupe wana et banda na kata parler na biso wana tangu na zana na pala père na biso na mère na biso et banda na commune na lingo wana na venu Kabalo numéro 225 to vandanga na yi troisième personne ezaka pirve na ngamo le maréchal Gelor Njoli Tulungani ici muninga ya l'international Jogo Yannick Bangala to vandanga na yi to beta les surtout ça là-bas voilà to tient pas maman zina la guerrier tellement que notre zaki dessine ma blo moi les gars qui kuna mais to sala que non to benda ninga na yi to vandi to bika moi la mai to concentré mouvement to beta bord na telenga na bi buso be salanga na bi ate mona mayondo za beke non lokola yo Xavier bima leader ngana tika na ko comme cofondateur vous comprendre na katote lonye isala ike opesa papa giye muka ko malide ponga na otanga ko monga ali kamte yo ni mtobo ya mutanga na otanga opesa ye titre wana ya yende azala président Kambayo ozalaki na capacité ya konza groupe mobimba te ou bien ndenge nini po santé ke yo nanu ki président nanu simbate oui yonde makambo obe monto solo naye yende makambo ti créé par Ngamoko, géré par Ngamoko, n'a pas mis ça tout le monde bon libo so on a bongité l'eau. Bon, il y aura ce qu'on est éclairci. Moni mona mai assez mutu nga pena parler avant na parler na ngai vous comprendre pendant 6 ans et demi. C'est-à-dire que no banda tu sais pas maman zena la guerre banda fani pananga. Donc c'est-à-dire que tu yebana ki ba secret très bien tu lui ande ko lia comme l'ensemble.
Nous sommes la terre nabi a te vie ba makampe belé parce que ndeba ba na danse. Tellement bande ko voyager moi trop. Nous avons ba voyager zaki belé te il faut ça il faut gérer mouvement bima comme leader. Vous comprendre encadrer mouvement. Reçu zaki que no ya ngwana pour que no la pesa qui pouvoir wana azala comme leader. Parce que ngamba na samo ba voyager moi trop. Vous comprendre les étés parce que na zaki incapable de ozo mona mutu na koma scénario ozo donc na epi presque tout. Et puis presque tout. Bah bébé chéri. Merci beaucoup. Tous les canaux nous pour gérer comme tox. Tu as besoin non moins extrait. Balandignon c'est vitesse TV. Puis ya balandignon c'est l'engina biso TV. Balandanani. Batala no musala monde ba obeta awabe bangonde makam. Batala no louange président Lord. Talega. Chemi. Jogo Yannick Bangala et il y a maman Lauriane Pala. C'est que notez le maréchal. Non, le maréchal Gelonjoli Tulungani to côté na été mi colonio so. Après ça là le après ça. Donc à comment tu la mobile message le coup la mobile a répondre à yote à comment réviser yo. Quoi chérie? Sois calme, quoi? Mais ni nous autres envoyés. Dire à ça les os, hein? Eh, plaisir. Je les connais. Je t'appelle, non? C'est un problème au côté, nous sommes dans un restaurant comme ça. Mais ils ont d'autres spéciales. Tu fais quoi là-bas? Et Moi il puisse avoir la parole papa. À ça comme les jeunes à âge bien, liberté chérie nana. Vous savez comment je vais là? Eta. oh. Et pour votre formation, papa n'a dans 5 minutes toujours en ailleurs. Parce que tous en a réunion moro awa. Il faut ça là. Ok. On a un camarade de papa, avec qui on a un réunion de papa, avec un s'il te plaît, pardon chérie. C'est bon, c'est bon. Canalise ça. Papa, c'est déjà payé. Oui. Ok, c'est bon. Papa Sirikade, Papa Sirikade. Elle est là pourquoi? Elle est là pourquoi? Encore? Quoi? Chérie, dégage. Élévation, Yanzambe, succès, Yanzambe, réussite, Yanzambe, prospérité, Yanzambe. Mon cardinal. Bafan tout, il y a président Louange, et sali bango vraiment bien. Pena bosante, et sali maman Madongoma. Vraiment, elle est nimakasi pour Nandi. Mina nango, comme appelle la vente à Pemé Nigeria, comme étant un scénario, en tout cas, et convaincre. Deuxième question, Nangezali. Pourquoi au Kimi, pour toi, on a chaîne dans Bissomo Anakina, et bana fort dans la terre. Pour Nande Bazobe, non, on est makama. Au Kimi CBS, au Keka na RTGA. Côté président Caleb Azali,
côté Delta Force azali, côté maman Marie-Hélène azali. Oh et to ba eba mission té. Yonde makambu. Yonde makambu. Nous d'abord on a répondre d'abord par rapport à chaîne Otangi Congo. Mon panziona. Naza artiste moko international. Ça dit que na boule nanga, nanda convient que nga soki lelo groupe nanga, na ki collection la chaîne les localité. Il faut les que la chaîne moko ça international. Oui, ça que batu nuance tout, ba découvrir nga ina bana nanga directement. Obi te que côté no lobby mabe batu ezape na batu muso baleka na CBS pe pote. Oh, mettons ça à travers blog internet. On a le bon vérité. Avant l'internet c'est ya pe ba yebana. Tangala ndeti nan pour le bika ibana kuna tangala ndeti nan. Oh ça n'est président Mouskador na niveau pote. Président Mouskador na niveau poto. Les racines. Wana na chaîne azali. Oui, na CBS. Nabi ayebani ka partage chaîne na kuna na poto to à partir de blog msuzu ya libanda. Ah. Bon, oui, na kolo ba oui. Ponga nga attaque chroniqueuse, ils appellent na bata poto pe ba benga ki. Wana pe Mouskador no paye na monde next day. Lexa Mouskador. Ça na Mouskador émission ko. Est-ce que Ebi a autake pas président nani Bobo Mano pas président Bobo Mano ko Ebi amo. Oui. Ça dit qu'à partir de l'autre président Bobo Mano quand on l'autre ça na banette de l'autre na dette ko. On va découvrir Ebi kuna. Si cardinal. Si. Obi de yo ben net OK dans c'est tout ça problématique. Ah. Pour demander makambo. Soko CPA nga te on eza ko engager gari yemoko osoko parce que pour Mouskador na ba yams parce que Mouskador na yams ba master ba bina batuna to vana na ba mingi na osui to bana bango moi jinde za la mon panti mais to solo très bien na bango c'est bon nga problème na bango te o to betane li sola boulot ga randi bon tous on a la question répondre na pourquoi qui me OK na yarte ja po banité président Caleb Zawana pena a tia déjà ba prince boyo c'est que bien ce qu'on doit le bon parce que président Caleb Zawana quand président Caleb te ba maman Marie-Hélène oui maman l'autre Zawana nani mususu ba belle orango mille effets on peut pas les kawana ah moni siko ba on peut pas les kawana ce qu'on a sur on muta ranking yo ebi mille effets ah nous sommes obligés de barrer pour nous sortir na tu nous obligés bon on a des makasi yo pena yango na moni ke no babundisa ki yo babundisa pena matanga mama la poste parce que kwa biloba lo ba trop te nga no saka juste musana oyebi ke ndeza ba beta ki o mbatana matanga mama et abeta ki ote ça va c'est merci parce que vous avez makasi vous avez siré na makasi ah oui na ke mupanzona parce que na so banga na président Caleb te na so respecter président parce que président Caleb bazali ba ene na biso na boulot président Caleb bazali ba ene na biso na boulot et to ki jamais ko soit temps ya ko banga ba to banga na banga par rapport ya âge mais na boulot na ko banga te parce que na boulot ndeza mwana mukaza la raté mukola za la raté si nani mutako sa golete za nani David mwana muke par rapport na lia mwana David si Lionel Messi tala Lionel Messi ba comédien yo arobase Lionel Messi ba comédien papa na biso parce que tala ce que nous avons ba Lionel Messi ba comédien ça ba Neymar ba théâtre yo chef na biso projet tout ça a wande aboy non tout ça ba plaisir lova hein ba chef na biso ba simbi case donc ba onde so ba lita catch vous comprenez c'est quoi donc on a ba maman biso liboke au tali moi ce soir sur les scènes au CP là au lila yo mo au tali ba solution ba sana ba chef na biso ça va d'accord vous comprenez au tali ba bien Sophie ça moi ta bébé na mon live bébé ce tali bébé ne m'to bébé ça toi micro fort vous comprenez on banga nga bango te OK merci tangi commandé tu es président d'Elta la masola théâtre président d'Elta ça koufa déjà et ça koufa déjà masola théâtre il ba enterrer déjà odi mambo non ngana ke lukate téléphone ko ça ni biso bina cheli vidéo mambo mais azara to lo mo ikasto c'est na tenda pas na akenda la pas Delta Force si on a to ka komi kuna ba découvrir et logo te kuna aseni aina makolo na ngati
n'a pas sauvé parce que pas pour moi déjà. Quoi pendant que na mito groupe ça comme ça sous. Ah oui, si vous comprenez les sous. Non, l'ingolo bilango tout mais la bombe na besoin bato ba bateka na posa bien que ça va connaître déjà masula théâtre. Parce que na mito na besoin bundande na président Caleb na maman Marie-Hélène. Parce que bango ne ba na yena bango li mo funa kene plateau beta na ba président ngana. Ouais. Merci beaucoup Nemi ko kokanote. Soko koki ya nga pe na monto na tembelo ko ayo ya okuvenga. Oui, troisième question na misa. Troisième question na misa. Na mahambo nous sont des tolo. Est-ce que ça vraiment papa Guy a consacré aussi même dans l'état vous allez pour ça parce que les mamans bon c'est au ça qui est comme ça qui grave. À part non comme même batu ndambo batu na groupe na koloba batu nyo sauter pour na monaki na PS na tala ki théâtre ils ont les canamo. Dans le théâtre là. Oui, il y a papa Guy, nouvelle génération. Ah. C'est bien. Pourquoi comme ça qu'on a dit ça? OK, c'est bon. Il y a liboso et là comment on a vu photos à la reconnaissance na batu. Reconnaissance dans le monde arabien. Moi na Kabalo, tombe na commune Lingola na Kabalo. Numéro 225. Na pêche ko numéro adresse à père na place avant là. Ba ki ba boucle le super boule. Donc ça va. Et Zalara le pan ya père na biso. Vous so comprendre. Père na biso tellement ayeba ke ngai moi na ye toujours travailler ensemble. Donc parce que pour ogia comment le rôle à moi na pena na parler na biso. Ba tsela ke sana blog relé à tongo midi pourquoi. Vous en tellement oui. Père na biso a considérer moi na. Domonique non. A pesa espace de bosso pour le sobatsa bureau. Il y a groupe. A pesa un espace que non ndé aboté non. Ça bureau ya groupe mpanzi wana. Et quoi arrivé que non tellement que non moi pendant 5 ans et demi il y a une nouvelle génération qui va travailler na supporta trop de bêtises. Naza peut-être les seuls artistes autant ça qu'on dit que non autant se parler na yi et a dit que non on fait des bons dans hôtel pour que Allah la attirer la leader na yi ndako bala na mwasi na yi. Nous sommes pas les seuls artistes comme ça pour ça là. Mais nga ba bloquer dans son salon. Nous sommes pas ngande na zabu na kufela ndeko yaya ata safa congolais na zoate na kota hôpital na beta démo successif groupe wana epesanga ilo morti. Vous comprenez? Mais soit disant moi si naie soit disant te moi si naie akufeli koko d'autres baroute que non mobile ya koko ya moi si naie akufi mais na uti na maladie mais bon c'est ngamo contribution et puis pe na paye ça mais ba bloc on a nyonso ba bola mo ki quand même te ko récompenser. Et les lots qui ont été abusés qui trouvent que non so ba biso que non te na kata coupe na boki jamais aux na city ba si za propreté le cas de batali banda bande ke balinga bana na yo ah on reconnaître que le ko ekaboli bino nouvelle génération na zo reconnaître entre yo na papa Guy il faut ba le bela très bien l'explication très bien ouais bana batu basa ba esclave batu te vous comprendre si ndeti o batumba ba victime bolingo ndeti o liboso zo bona o petit na biso vous comprendre ndozo moni boye alinga ki ming donc akwa mo comme ça na mbeto mais tellement moi ngo pe esprit ba ko mo bulega non oh madame Louange matin poani que non ba petit nga so la vani fa petit tout le monde ba petit c'est trop dit ba la mai tout ça fait na terre au côté ya ko solo la pena TV za boyi vous parce que tu es ba réalité à vie vous comprend pas bloc na nyoso comme que non oh nga mutu mabe na zo sali que non na komi ko célébrer ba sous groupe boyi et là pour arriver mon comme que non manquant respect à niveau moko impossible na répétition ndeko to tangela combat manquant respect à niveau moko impossible na garder silence et na kata ndako na ngai alongwe pas avant na commune nini na bosani combat commune alongwe aya yani ine na boule que non oya okuta nga to musuke non azo sela nga so to musuke ngo linga mwasini OK baguna esa ba shona nga te baguna nga izande ba shona ye oui vous sont abla to musuke ba mwasini mais orkeri aya pe bakutana tant pis et logo zalati vous sont comprendre alika crément gauche droite moro boy mutonga zalaka ye parce que pour artiste avant de parler pas vous comprenez aya pena que non aya ba influence mo be mystique na global ba vérité tellement le ba vérité no bina biloko ya ngoti nde sala que non bikeno désormais donc jamais ko supporter biloko ngana nouvelle génération to sala ngana yo
chez Bissou. Et yo comment traiter un mutu moro boy comme si gano na za mutu mona ya ngana cofondateur à groupe wana. Ça ko Bissou mbale. Yo ki collègue la nga be exprimer les boy to mankanga resona misa bato. Na ba ke na longwe. Na ba montre be ezala 23h45 na longo na publier na Facebook. Na publier na Facebook to ya longo azongi pa na bato ba benga ye na ba téléphone be sigano louange à publier que non a longo groupe na yo. A blanc comme si ba vanti et a que ko mona ngo pena que to na longo na leki na télévision. Na no se pena ko te susu na longwe. Il y a plein de temps très bien, c'est or qui a très bien, c'est maintenant long ende. Si l'autre toujours travaillé. Ils ont très toté en hein? La conséquence est la conséquence c'est par rapport à il y a géré pendant Boutali. Oh, basi minene boy, mbali minene boy géré ba. Ndesa boy. Panza groupe, te obi que so panzi groupe bomi ba carrière. Tout l'angani, obi président Christian Petit. Oui. Obi président groupe Eloma. Oui. Na gérant groupe na ye pendant 2 ans. Au gérant mes allées ya yoka. Na gérant ngo président un mois voyage à Kabiso na biso Sami Mantuila. To gérant groupe na Izala toujours. Vous comprenez? Izala toujours ma bien monter tikolo salima. Et na nga bosko nga mo place na ça. Atas ko na vandi ce qu'on na collaborateur na nga ya Manuel le cardinal Manuel parce que bon nga préfère tout ba bien nga président. La préfère mingi non? Manuel. Parce que vous donnez un groupe Zangaï, na Manuel. Ça dit que non, après Manuel, nga fondateur, Manuel cofondateur. Donc ça dit que nous toujours travaillons en collaboration. Tu y es bani bas système DG. Il y a tout le Manuel tout ça. Zoba c'est bossani. Zoba moko. Mutamaïle mutamaïle soit c'est bossani. Maïle. Ce que ça dit que non ngaï naïe toujours travailler en collaboration. Ça dit que non il est au côté je m'excuse. Il y a ok gauche à droite c'est vous comprenez? Il t'a le mois pour nous aussi dans la police qui ngandi na za boyke non et soit disant na boki bureau na ye na ibie ba seda théâtre na ye na ibie pour que na teka ngoto ndengini et pour aider na ibie moi on est sur moko ya moi si à groupe abotana acteur ni moko na kata groupe wana na zoyer na te a comment revendre chez père na biso et ogi influencer pour que ba na la police. Bon, maintenant, on a 126 000 francs congolais. 126 000 francs congolais. Ils ont le dollar, $50. 60 dollars. 60 dollars. 60 dollars. Ce que tu as droit à l'orange matin. Voilà. Tu as la rendu dans la boue. Non, il y a 126 000 francs congolais. Il faut aller à la police. Quand on a la police, 12 personnes. Donc 12 bureaux de pénal, on a parlé de Chinga pour le roi du camp. Oh, tant que il y a des bakouta na ngabo bakouta na bilora bakoko. Ndenge zalara bilora monantimi. Na simiki c'était na zalara déjà na kisi. Yango. Obi baninga pelenga sana mabawanga. Oh, na bien que na zalara na kisi na boya ngote. C'est pour ça besoin de l'action de démonstration si vous comprenez. Le vrai Pascal, il y a un papa. Na PCB mbote sikazali. Oui. Maman lobo oui bingande na bona banga mutu mote. Parce que pour ngande na bo ngande makambo. Vous comprenez? Donc ngande makambo taba bébé na biso fils baza ba silitoro ba bébé na nga saveur ba chef na biso ambiance ta to vandi a. Parce que bangela ni. Si. Oh, na petit na jo coupé. Jo coupé original. Tellement non. Vous comprenez? C'est-à-dire que non, na banga mututi. Ba comme pe na la police pe boy to samba pe boy papa biloko te. Ta ba ya boy pour que ba kanga ba mo ba ye ba kuté na biloko na kati. Et ba ise bango te excusez-nous vraiment te to na otala ka yo boye to ntimite oki ko za munda ba jara ba ta bitumba boy na bien. Parce que na za artiste mon na za reconnu dans ministère. C'est la culture et des arts. Si. Oui. Parce que na za au moni carte au le roi de la forêt za nango. Ya ba artiste na za nango. C'est la pour ça qu'on a la question. Oh, soit pour comprendre, carte oyoyo, yango isala, au d'abord, aux cartes dans la banque. Dans le monde, la montée pour moi. Non, c'est là. Non, c'est j'ai jamais rosanga parce que on a la table là, la carte parce que vous donnez pour moi. Mounion, nous très bien. Carte d'artiste biométrique. On a complet de mon angabo.
Yo mabere na moni ona carte mo bekuna menotanga kombote pona boy na ngaba kombata ba comme boy na moni yango carte ni carte mo na moni kuna les jeunes menotanga ko tezi on a l'action carte on tient l'action parce que ma lingité ngana za ba makambo wana te mama ba parti ba liberté ils sont pas ngana beta radio na papa na honorable Roger Mpinga na ba international jogo ya Nick Bangala na fait na biso matuma tembo livre sterling na Luanda ba Sarkozy lokola sapato nzambe okamoko mutu Sarkozy lokola sapato nzambe donc so moni maestro omoni Sarkozy lokola sapato nzambe omoni ba David Lutete omoni mi na biso Gabi Zanga depuis Belgique donc ba masolo ça va Giscard bomoni na pire mutu na nga ya kati donc je na bonga na tongo tala mutu o promettre nga mo eloko mo mikolo na rouler non donc c'est-à-dire que masolo eza danger polydor na kati ya Luanda on ba vina nga kolivi na Luanda o senti ba to sa beta na kati kolivi na Luanda bato ke non ba otsa mandogi na moni boso na pour que non to ke ndega toujours. OK, merci beaucoup Louange na permission so na roba na micro ngala éviter na ba na leti na à se présenter bambote na elle pour ça la moi bien après awa ça dit que non après ngai ils a vice-président na biso ya Manuel Azate après chef de groupe na biso Mama Liboke yezomona oyo azape danseuse na orchestre comme ça n'est pas nani Bayuda du Congo ya Kadi voilà oui à se présenter nga kombo na ngai Mami Liboke mami kombo na ngai Andaku ya scène eza Liboke na pesika bana nyonso mbote bana ki na mboka nyonso na Europe na Angola partout bisika bozolanda biso na pisino ka mbote bozela bomona ka makamba bien masolo ya bien kaka donc na lingi bino mingi donc c'est-à-dire que non après awa isa chef na biso Lionel Messi ya ba comédien c'est-à-dire que non Lionel Messi ba comédien nyonso biso nde makambo donc ya kolobisaka ki nazali mutu o nzamba sala natikala jamais kozala mutu ya mutu naza mutu nzamba sala le roi natikala jamais kozala mutu ya mutu ya mwana se décider ki na ngape na longwe pas mutu pour que na komi pas mutu donc tokozonga te poto bosani le côté ba nyoso bazolo ba wana tozoyoka bango mais totiko répondre bango le lote parce que bon bazola kisaka ke basese na bango donc on ngana ko pesa ba mbote zali mingi donc on a moni Angola na moni grand frère nanga propre Arnaud Dikanda et na kina Gabon na moni Ordi Kanda donc na Gabon côté kuna na ko bossa na été matu matembo livre sterling na Angola kuna do ya dégâts bambote belé et puis Poto Paris États-Unis Mami Kanda ya na biki Holanda ngai bambote belé. Merci vraiment. Na bossa été Lisa Kalume ba bisou ya ngwana vraiment bon maman na biso Lisa Kalume donc bambote no ici kozana minutes oyo après eza bongo chef na biso ambiance chef na biso ambiance ali azali bongo disciplinaire na biso ouais merci na bato nyonso bolanda biso ngana lobaka boye balobaka souvent total asima tozonga moto mais ngana oyebisa bango total asima te poto bosane loko te si boto za wana te tapesi boka carton rouge bazela biso tapesi bambote belé na mon ami que j'aime beaucoup Eli full option elingi mi full option master nanga tapesi mbote na Gabi Zanga depuis Belgique bambota trop quoi na bambota bato nyonso bolanda biso tapesi bambote belé quoi merci. OK, merci beaucoup. Ouais, OK, c'est bon. Après tout ça, maman ça social, bazana, maman plaisir, maman solution bazana, c'est ça. Plaisir lié. Non, c'est ça pour la candidature. Mais pour la nation ma casse. On a des plaisirs. Plaisir ya makam. Na pesi ba fan na biso nyonso mboto balela biso. Na Canada na pesi bébé nao kaso mbote belé nazo muke na Paris na pesi vie na nga age kisakisa ba mbote belé na labino ya trop nazo ngi mukie na Angola ya na nga ona ninga mingi Moïse Mourago ba gros bisou ya mwana na pesi no mbote belé
vous avez plaisir na mino lova vous sentir vraiment le bezate pe ça zoate mbisa nda iska mayeto la donc solution la fille Android donc au toi et bien moi si na monde art dans Android des anga donc fille tout aza pembe na mama art as application na moi mingi le bezate donc on peut ça mbote mingi ninga mingi na famille na ngai famille lemba ok na ngai fait lemba ko tout ça ba gros bisous na pesi mbote na nga na Willy Waka na pesi mbote na nga na administrateur ye na ko bossa na été Ali Mwamba donc na pesi vraiment ba vrai bisous na yo donc mingi le bezate donc na leli soko to pesa micro ye to bien que ye pe makambo est-ce que makambo répétition si on a chef na biso ko Jacques bazami balena chef nazo cross likenga chef lelo a se présenter na retard pour tellement que ça musala chef to vandi se libanda to so go balancer quand même bon bon libanda to vandi se bon libanda parce que ba respecter era musala te chef a répétition qui jamais ko ya na retard chef azo ka ndeno ba vandi se bon libanda ba otu ba yaki wana baza libanda ndi ba parce que en boulot chef na biso ko Jacques makambo makambo ya ba répétition yote votre madinima merci beaucoup pour la parole car ndingi lobami ko Jacques donc nous simbi côté ma métal répétition donc tous ali tous ça sera maele on a musala et kende liboso tara ne toza bakoko baate ba jeune na ba jeune si donc on a profité de l'occasion apesi mbote na famille Bizenga famille Fongo chief nanga mide edimboyo bana ntsango mbunda bali umoja donc bambote na bino yango tozali kanenga lui makambo donc ça sélection bata makambo soza makambo te au se retrouver te si plus il faut ça là merci beaucoup ouais ok merci toimba mona moi so bendo yele ka papi siki o ka boire papi siki mutawaze quoi petite sœur na yeyo oncle to petite sœur grand frère na yeyo na petite sœur ya papi siki na ba die siki petit na bon yeyo Blandine bendo na pesi non cardinal merci mbote na bato nyonso bolanda biso batali banda mboka nazopesa petite sœur na ngai Fortuna vrai chérie azala na Suisse na Genève noko na ngai Alexandre Bolombo na Suisse na Genève vient na nga papi siki mobali na Nadine siki esi Lidio Bolombo mobali ya Pierrette Luswa na pesi gege les États-Unis Tantine Matondo Chrisek Yalanda ligibilo nyonso mingi. Je vous aime beaucoup. Na pesi non merci nanga na cardinal nanga ayo yango. Umela. Bon na ko pesa mbote na ba fan nanga nyonso. Mbote na mino yango. Bozela to bonsine lo mwa malambo sepena na osa no bien makasi. Bolelanga makasi. Donc bozelanga to kalate to leka déjà. On a pesi mbote nanga na mama audience mbala. Mama oya botile abotelinga ndoi. Donc mbote na ozo yango na eko pesa mbote na mama nanga Monique o abotanga lelo Rachel Saver donc Saver ena kombo nanga pièce donc kombo nanga Saver ba bisou belé pesi bino awa la génération consciente de makambo si na pesi mbote nanga et pas cardinal nanga louange motembo ya yo ngolo babi faut respecter mon konzi comme on a Christelle mais na scène de bien en Afrique taka kombo lengi au chef na louange pisanga na pesi mbote nanga na Wini Chirusha Simire na pesi mbote nanga na papa Celestin Matondo na Angola na ko pesa mbote nanga na Fanny Bekeni grande sœur nanga ona linga mingi na pesi mbote nanga na Mado Putu et qu'on peut s'embêter na Naomi Lomboto. Siko nous avons présenté bino en tout cas nzambe. Moi bien que Joe Coupé original parce que pas pirate payer. Tout ce qui va pirate on pense mais original lié. Joe Coupé. Na besoin avant le bosser sur le mono awana Lionel Missa ba comédien na ko Jabela Makambo. Bossa moi le mot ça m'a vraiment bon. Merci beaucoup. On va bani. Tara couper aye bi chayo. Taba malien o. Ngana uti lofu. Na ite ba pampex. Na uti ke la yo malien. O komo ngwe na ngani. Na ba bri.
On peut s'en rendre. Aïe, mais papa. Arigaté, tu vas tout l'anglais. Arigaté, tu vas te lever en gamme, tu vas pas de sanga. Arigaté, côté. Tu aurais foulé le malien. Oh, dis, monsieur, sans un malien, sans tous ces médias, nous sommes rien point. T'as papa, attends, la machine est au Liango. Ah, on sait pas. Attends, tu vas la machine. Dans l'équipe, on a beauté. Non, non, regarde, beauté. Dans la beauté, on a mis ça siko. Avec un autre chambre. Oh, beauté, pas ivoirien. Dans la beauté, pas chinois. Dans la sénégalais. Merci beaucoup. D'abord, maman Hélène, Matembo Mbote, Capote Mère. D'abord, maman Véronique, maman Angaï. D'abord, maman. On a un raté, d'abord, c'est un monstre Bizenga Gabé. Bizenga. Donc, la Katsiaba, Rotterdam. Gaston Fongo na Katsaba Londres. Merci. Nana Wembi na Canada. Na Moboka Batambungu. Nana Wembi na Canada. Na dans une amie tu na peli merci. Papa Gabi Matembo. Papa Gabi Matembo. Famille Matembo Bimba. On est pas soutenir biso. Merci beaucoup. Vraiment, excusez vraiment cardinal. Pardon vraiment cardinal. Mon cardinal. Il dit que na bête vraiment c'était une loco. Ya Matou Matembo livre sterling. Na ebige avant voyage aux Angola. Webi sa ngake arobase soki na ki. Ils ont le logo de la V. Dans la pose à Namona pour tato. Vraiment. Merci beaucoup. On est dans la présentation. J'espère que comme moi, on a mon corps. Boki pe, c'est ici biso. Tout le monde peut le manger, ça va. Mais, aïe bara, azokumba. Masua, mon pongo, on a bien un messagerie comme c'est la moulay. Ok, ndokoma, otelema, otali na se, moni pe baninga batikali eza awate kokumba groupe nene. Louange, tokomi déjà kochité, yebisanga no eloko moko. Omoni te ofongoli si groupe Génération Conscient. Obangi na ote, tout le monde a groupe mpe mususu boye, ya ba génération na bino ya pe boye, abandi akatani yo ebani sote. Pour mikolo pe bazawana ope baba lelo ope na net na esepelisa ba okotsa pe ba filmer o jeri ko betok sabenga o babi pour na cour d'écran yo ebangi sote yo banga ba artiste wana ba ope ya basala kongo wana banga ndeti nani onga robanga obide yo ngana o senti pour nous a ranking ti siko o lingo reconnaître te que mikolo ba oh mais mikolo bazete boyete mais na rat na yo très bien darling Yon a le loco. Nakata boulonde to abeko moi mkiaza raté mkolo arati. Bakolo ba moi mkia betambo na bakolo ba sani babina. C'est-à-dire que non kozo tenter robon na bangonde le roi baza ba aimé na biso, c'est-à-dire que ba l'équipe biso na bouloté. On a ça ba qualité artistique so ba dit ko démonter na ba tous mes dégâts. So ma préparer que ba extrait bo ta bo comprendre déjà ba monde ba comprendre déjà ba faire. So na muto banga tende na raboui. Parce que pour ngande makamna minute. Ba ngotu ba si ba inspira déjà. Ngani maka parce que na mingi moni muto na préféra trop vient na sundia ta maniata vient so Christian petit moi 7e baga na bossa na raté vient na biso Charline ndo vidéo moi ba vie dans la zaza na bango na respecta pe bango trop mais na bisa ba vie na kata boulot ngani maka na bisa ba vie na ngabongo parce que ba bigi na te petit na bango abunda petit bon c'est un bossé vous se comprenez yana ngobongo. Ok, merci beaucoup. Jerry Cometox, si ma caméra a signalé, on a tout à chuter. On a évité ceux qui ont tombé sa programme, il y a groupe ou bien tombé sa chef. Mais non, on a mis yo mon repos, yo m'de macam. Ouais, c'est ça. Oui, non, on a quoi annoncer programme groupé qui est si quoi vous avez évolution les années ni bon préparer ni à part non ben extra autour là il y a filmé oyo à part wana bobombeli sous ba fan biso bana poto bobombeli bango nini pena mot de la fin na yo na contact tikelolo. OK, merci. Na batumia so bazola na partout dans le monde et boy barake non louange matembo na génération consciente mobimba baso préparer bien bloc moi bien. Et puis oyo bozo tala se boza na besoin nango bozo ngo sur net solo na Jerry Cometox ya solo nanga comme ça bozo sur net parce que pour ngani makambo tous ceux qui bataillent yango sur net déjà parti RTG bozo na bango déjà so ba so Jerry Cometox bon mon a pensé na ça va ngani makambo na minute vous comprendre
nous, en mouvement, ils ont que non. Que nous sommes en pleine préparation. Pour pièce, on a lancé extrait. Tu tourner déjà quelques épisodes, mais besoin de sous non tu lancer non tu tourner en côté. Et mon tour on en a besoin que non louange matin à boire na kata pièce na ye oyo pourquoi? Donc ça dit ko benga ngai. Na numéro on appelle ça sikoyo. Plus 243 90 77 65 728 plus 243 90 77 65 728. Et numéro na PC on peut utiliser na WhatsApp. Na lo barate que non muto ko benga ezaka raté pour na mabanga ezape pour na ko conseil pour na soutenir toujours artiste na bango et ça la peut vrai bien. Biso boss mail anakin awa to boss na biso lundi jeudi na commune Lingwala na kata salle de fête Saint-Denis na endroit où bomoni où vraiment les VIP na ba pe na batunyo so bana poto ce peut osana besoin que na okiti na kin ko bala ko lo le salle aux vraiment qui to mingi et puis ça peut restaurant les sous les a vrai bien donc tout ba mbote na nga mingi na zo banda directement na livre sterling matu matembo na kata Luanda vi na nga gabizanga depuis Belgique papa na biso Celestino Matondo na kata Luanda mobala mana Julia ba mbote belé siko zali Giscard Bomonia jeune bonga na tongo ba mbote belé na yo et na bossa nte Sarkozy lokola sapato nzambe ina pesa ke mbote avec beaucoup d'honneur Sarkozy lokola sapato nzambe ba mbote belé siko zali et Polydor ma fille depuis Luanda on ba staff na nga Luanda pena ça va d'accord na bino et Colivilla na Luanda ba mbote belé na yo et siko zali et Tony Wemba na sona dièse depuis Angola ba mbote na bino esika bozali et Yves Mukunga depuis Luanda ba bino nde bo simba louange matembo depuis Luanda pour que ma solo eleka très bien et leur fils l'architecte international 5 étoiles de l'Académie des Beaux-Arts ba mbote belé na esika zali depuis Luanda et na bo sanité Lisa Kalume mona moi ça c'est le biso espace moi qui toko na 8 décembre na banda Luanda et si ka biso toke na kovanda to lira moaji to milaka moaji to le moi taba ndeza la moaji na ba maestro Fabo to za wana vina nga dadi mola hein ba biyonde mto simi mpandia wata wana et ça là toujours vrai bien et ba mbote bela batu nyonso to bazolanda nga famille na nga mobimba ba artiste comédien nyonso to ba mbote bela na bino président Caleb hein ba mbote bela pesi kozali donc RTG mobimba ba mbote na bino nyonso na bossa na raté réalisateur na ngai to na comblé na Enoch Makela les réalisateurs le plus fashion so na bossa ni petit Jericho Betox moi ba tu na vraiment kati merci pe na yo mo lisusu Darling Love babi mikolo ba benga moi sa moko Darling Love moi sa mokonti mais colonel ya bibembe na makala émission. OK, merci beaucoup malheureusement na culinaire na za moi si ya mokondi moi so bambingati yo bambingati non moi so pe ba respecter en internet ya on a lobel lobi ngana na bon na presse na lia mate na bimamba la moko boye pe na lobanga bimé ba grand frère na propre batu ya poto o ba confondra kenga ra moi ça Jericho Betox na moi ça Jericho Betox ça o ba lobanga masha mumenu ya na nga ya liboso asala ke famille mba etelema et wana pena na confirmer ngo boye ba très bien que no Jericho Betox azali vraiment grand frère na ye donc ya ko samba route et aza vraiment de on a biso moi auto yebe pena ba réputation moko ya bien na Congo oyo donc bobulele foté bana poto bana Luanda donc vraiment que no Darling aza vraiment mutu oyo que moi si okena assez respectaka vraiment na robosa na TV na nga Junior Mbunga depuis Paris Nancy Mbunga depuis Paris et Mireille Mbunga na robosa no pété sika bozali Arnold Mbunga bambote belé le maréchal Gelor Nzodi Kilunga sur na bosani on a retrouvé des gars jamais na bossa. OK, merci beaucoup. Eh, au bois qui fait des belés. Na bois qui té na pesi de bois. Koso na bois qui ba benga ba koya ba super. Au bois qui belé ke ba yo ba émission pa mbele ki mulai. Chéri ko beto so katanda. Na chéri ko beto so katanda. So moni te ga émission pene lengi be so ba 400 me ma plainte. Ka ba to mo ba yo bongo. Yo nde bongo na ngati. OK, merci beaucoup Nabi Kebozaki belé ya kolanda émission bazaba na chaîne biso vitesse
suffit pour s'abonner, tant que s'abonner, on est ça là, bien, et bien que ça sous un plus, ça là, on a koufa, en décembre, on a comme on a koufa en janvier, tant que s'abonner, pour s'abonner, pour la cadette a commis la patronne, n'a pas senti que c'était ma ligne, hein? Et puis ça joue à thé. Balobi Franck Larios monté ma maman Laetitia. Mutalobi au mimanga Canada. Canada te que batali sanga plafond pour na que Canada te. Maman Laetitia na Franck Larios au bec ça na ok Canada. Et puis ça na joue à thé. Et pour na bi que comment on fait ça joue. Na bi que vous avez que belé à Kolanda Darling Love nga bozapa ngate bo continuer kaka bo pesa nga confiance. Na s'excuser les sous encore na ba fan na ah bo sikate bon découvrir vibration à Perrer moyen mon papa hein carrière a fini na bandela na chaîne wana papa na s'excuser devant yo bolandanga na prochaine émission bye bye hein na ba émission na ba clôturer ngora na Franck Larios modema maman Laetitia hein na éviter président Bossanini na éviter Bossanini yena bossa na kaité vice président na ngai ya Manuel automati parti bomoni ya lokako moto regarde ça bati aboire abo agetro na peso bango te belé wana petit frère ya Sarkozy lokola sapata nzambe ata louange comme si na émission na nga lokwa ya yeto za biso pe bandi côté olingo comme c'est lokola groupe etumba ndenge za la radio ko c'était les amis des amis ya WhatsApp mon cardinal au Sénégal bien moko cardinal de Rouge au Sénégal bien moko cardinal de Rouge au Sénégal bien moko ma fille à papa Africa go to Koju Africa go to Koju Yamba Tusibaguane